What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et coucou telabino partout bozwami o eza Cuisine Yannick TV aye. Na fongoli ba caméra na nga bana mama na memeli bino émission kitoko susu na mukolo alelo. Bokota bo s'abonner, bo commenter, bo aimer, bo partager vidéo par-ci par-là et ko sala bien makasi bana mama. Avant ko ban émission na biso to pesa ka merci na Seigneur kola la kolamuka eza habitude teza ka ngolu ya Nzambe. Tomoni susu mukolo alelo bana mama na ngai bokota baba kuku oye ba vrai nanga ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Émission kitoko ona memeli bino na mukolo alelo toyoka ki décor bino mo boyebi décor bozo mona na miniature wana eza décor eza lava eza mama top eza sila bisal pomba scène bokota bana mama balobi eza koyinda décor obenga ki bandeko na misusu bosala ka théâtre obengi bango ba doublir décor, tu éviter eza succès, tu éviter ozoluka gaz, ou bien ozoluka nini. Bino bosala ka théâtre, bosala ka maboke, et bozana pona biso ba faye na bino pona ko consoler biso ko exhorter biso pona ko pesa paix même na masse. Mais ça te pona ko créer ba problème bino na bino. Parce que bino bosolo ba ke groupe Simba équipe makasi, bien sûr les équipes makasi parce que papa lombe moko a cartona ka ba rôle na la famille très bien. Toi comme on appelle bana o ya papé lombe en tout cas bozo sala femme sana bino très bien tellement bozé belé mais tout le monde décor aye koloba susu ye belé atangi même bakombo abatu même sans kobanga ba la famille abandi mutute décor atangi bakombo abatu amengi ba doublir mais o sala passe la famille parce que bandeko wana nyoto bengi ba doublir mutu na mutu azana rôle ne jouer kapé bien à ce qui s'abiso bino so bobota ma papa pe lombe nzamba sala bino grâce eza bien mutu mususu azana okobota ma papa sans souci okobimane pe pa ya bobo okobimane pe pa vie douce mutu na mutu azana esika ne auta ba papa baze belé ba mama baze belé mama na mama botaka mwana papa na papa pe abotaka mwana eza selon éducation au Cuisine Yannick TV ayebi mais décor obeti mabe soko sali malamu tokoloba osali malamu Cuisine Yannick azakane ba kite po bomba décor au sali vraiment mabe. Parce que maman si la bisal azana groupe ne ya SB mazaka na posa baninga ne nyonso parce que ba lobby liboko moko esukola ke longité la famille pour elongité la be bonga ke za la 3 4 même 5 pour elongité la même ikoni epelisaka moto koni moko te faut za la 3 4 moto epela to ebi ke bande kona mino misusu ba utana ba na groupe Simba te me ba joua ka pe bien ba carton na ka pe bien bozala ka pe na besoin na bango ke ba ko jouer pe pa na bino po union fait la force ezalaka bongo soki ba tiki ka décor yo moko jouer e bande la tableau intina 10 décor na ndimi na ngato okoka yo moko o senga ka lisungia baninga mutu na via koka zate même Cuisine Yannick TV nazala na besoin bande ko na ba kota batala pe ba émission na nga ba loba pete contour Cuisine Yannick ko sa ki bien koto sa ki mabe ezala ande bongo pour na avancement
mais non kiko gravité kenga cuisine Yannick na sala émission 10 sur 10 non naza pe na BRR nanga emsunga mona oyeba te muto oyeba ngo eza bato bazotala émission na ngai bango mutu basala nga ba remarque wana bandeko nanga foto yeba kobalola lulem na biso lulem oyo eza mokeme etumbaka zamba mobimba frère Moïse Matuta alobaki la famille bana mama bolamuka botia no ba j'aime s'il vous plaît botia ba j'aime etonda wana ba j'aime ba cœur s'il vous plaît boka ki papa na biso Moïse Matuta ndenga lobaki lulemo eza mokeme tumbaka zamba mobimba décor eroleki na émission ba poser aux questions faut y savoir vivre oui ba manière ni na ko répondre l'émission wana quel que soit niveau émission yeba koloba parce que makambo yo lobi na ebité ceux qui ezaki j'ai obezaki gaz moko luko be ba choka na ebiote pour des choses dans la succès na yo pour déjà des corps ba eba partout na ebité ceux bien na bino sala bino bien o leki na émission faut ba sentir nga na ebité na ebité mokoko fo bozala abatu lelo finga mutu ebi lobi ya mutu wana yo lobi na kaka msusu pona sila obie pona ici péchang obie pona belle vie bongo badinana bongo ba Sarah Masiala bongo ba princesse en tout cas et ça bien te tomoni pe Barcelone pa jouaka kitoko osala pe groupe ne évolution eza bien est-ce que bima papa pe lombe non mutaza na mama ne sika uto bien papa ne sika uta la famille moto e ba ko ba lulem na biso décor en tout cas osoli mabe cuisine Yannick apesa na ka conseil ko bandela ngo lisuté baza ba sœur na ba frère na yo bio na bino boye ba ko solo la bio na bino boye ba ko bon c'est comme si ezaka te on les kan émission ba poser question ou répondre non et la question n'a pas causé you mon bio timba toza non côté non et mission me soupe ba ki ko répondre ba poser pe question répondre non te au va non qui me habite au te versant poser nga mususu en tout cas ça l'est bien to te au salaire bien to tant ba kombo abatu ebele même ba mikolo non ba banda musalo liboso non ba CPLT boluka gaz boete za kitoko te bana mama ya kitoko teza akoinda bana mama na lobaki na ngene bisabino s'il vous plaît ba mama na bokota 5e épisode na biso ya domination de Jebima qui j'espère que bolanda ki ngo moi problème ya technique ya bavwe banda kozonga mais 6e eza lelo 6e épisode ya film na biso ya domination bokozala desite bino mo boyebi mams na biso ndenge ajuaka boyebi pe problème ya technique ndenge esala kababa kuku nyonso eza signal cuisine Yannick aki koyebisa bino vous allez toujours brancher to consommer film na biso ya domination to komi na 6e épisode lelo 6e épisode ezobima na 17h juste vous allez toujours à ligne brancher pour to consommer film ya mams na biso ya domination bokota cuisine Yannick azala na bankité on a mema ki ba vrai frère na ngana memela ki bino kaka makambu ya décor yo moko bengi batu ba doubler mais yo moko décor oza doubler ya vie lava bande konanga nazo balancer bino moboka décor ndenge abimisi ba bombi susu akoleka boko yoka pe mama top moi ça muswahili ndenge moko pe ayesusu koloba susu ya soma par rapport ya décor en tout cas et ça la bien te bato tête na biso bato maboke na biso fuboza na amour fuboza na vie de prière au moni ndeko na mabe oleki kuna bosoli entre nous et bino na bino entre vous et si les ateka ki bo le kana émission bolobaka par-ci par-là et ça bien te bo aussi ça biso fa na bino bo aussi ça biso appétit na bino to ando tala bino ndeni parce que mambo sala et c'est pour ça master bino bozana po bo exhorter bo consoler bo pesa paix beauté ya masse mais bo sa makambo ese pe sabatu te to aba mikete to aba mikolo décor obeti mabe kende sous ça l'émission kende senga be excuse na bakombo anotangaki mutu mususu décor ayane ko répondre te mais silence a mutu wana et la kisite kaza yuma bana mama tozala rabongo te théâtre na biso e baby to mona ba papa na biso to mona papa lombe kaka papa na bino ba décor papa lombe asala ba émission asala ba théâtre jamais les can émission alo ba kenga na l'équipe papa masas alo ba kenga na l'équipe masas kabamba jamais toyoka ngote obie papa lomba lo bakenga na leki bodo toyoka ngote
ezalaka te tomona bamodero bavie na bino batikala loba badoubliro te. Pourquoi opensaki non nini mpo bimisa badoubliro décor yo oa mabe osoli mabe décor boye eza kitoko te baza bandeko bafrère nao basere nao fo bobongisa boye eza kitoko te kocréa problème te lomo boye na osala nayebi ke ya mabe na osala mpo lobi nasenga pardon eya kitoko te bana mama na obalanse sikoyo décor boyoka ye boyoka mpe lisusu mama topi ndenge asukoli décor asuka eza koyinda bokolanda mpe mami Sisila ye moko ndenge akoti makambo eza koyinda à suivre. Oche Alain Mabana doublure. Oche le coach Alain Mabana dans l'église Serge Mwembo. Je peux d'Acosta ah muto chance ma doublure. Oche Jérémy muto chance ma doublure. Oche Naomi Lufwakenda oche nan doublure. Bon Davina. Davina apo. Davina si on a Naomi dans l'église Davina. Comment est-ce que Davina Mambozo Luka on l'est à l'église Thérèse. Yaba nani l'est à l'église Thérèse. Tala doublure. Naïbi so Mambozo Luka. Mambozo Luka. Comme kaka un jour ça équipe nationale à théâtre. Parlande vous comprendre que on a ça la ba fière à ganga na TV maïebo abimi doublure à Sila. Abimi doublure à Belleville. Abimi doublure à Alain. Donc pécheur à l'église Dinana. Zambi na ngai. Il y avait ça. Na choqué batwa. Na ko choqué batu. Na ko choqué batu. La douce. Une très bonne actrice. Yokate. La douce. Une très bonne actrice. Wana mpanja mu ya baba. Yo lobi to penser ba lobi na groupe ya Simba mutaleki azate. Yo na tout notre temps on Ursil pécheur à l'équipe dans doublure. Donc la douce dit la pas pécheur à doublure. Nzambi na ngai. Prezaka di mamu kendi na Dubai na pesa côté. Tout même mipia. Prezaka pesa bino mbote. Na lobi bien. So ba basa l'équipe nationale à théâtre. Na Simba. Ba titulaire à poste ndi bobima. Na ba groupe nyo se tikali. Ba za ba doublure. C'est là que monsieur Kota taba commentaire ba pianga raison. Oluka mtonche. Te na luki sute na tiki nanga. Oluka mtonche. Tiki nanga po. Ke da Costa zana. Ojana. On est luka. Na luka te. Na boy na ne oloba. Na boy. Loba. Man kaso mo Mr. Chilo. Meta pinga. Ale yo chena. Mega ta mutu. Meta tele 1050 tele mia ochana. Aboy. Obo ite ba ate. Sute ba se bele. La sam te mo bi mwana kundo. Si mese équipe nationale. Na bona ngane oloba. Na te ba mi bare misatu. Po tu na o mulai ite. Dala ba double dala. D'accord. Yango mona Simba ils ba kombe belé parce que ça le équipe nationale. Ba joueur mike ba na souci à déstabiliser groupe wana parce que ils ont produit ba grands joueurs. Là c'est vérité. Donc si la dire si pécheur les gars si fallo quoi. Doublure. J'ai attaqué moko so tournier en loba décor à cosité. Si tout. Donc vous allez gagner Belleville à Zatelibanda. Jamu tout. Là tout na neyo. Yota. Te nga ba question za. Azate. Kele anda ya telemi o chemu mutu mwa joie lo kwa abimi libosone. Tu as tout dans Thérèse à l'église de doublure. On a vu sur doublure. Ah mais ma marque était pourquoi pas. Ah c'est la bissale. OK. Ah ça célèbre. OK. Oui. Ah bon ba doublé bazate sauf que mutamta sala musane na ndenge na. So ba le groupe Simba za groupe ya soki groupe national. Peut-être à bien par rapport à Congo Léopard. Léopard équipe nationale parce que Léopard. Léopard na Swahili za Simba. OK. Peut-être yé azoli yango na nani na marque wana. OK. Mais ya kolobaki yo ba comédien sur groupe Simba za le quoi leader ba ono baza ba doubler wana nde akosi po ye musala théâtre eka lobi akuti batu
ozoyoka ye moko nano aza doublir à lave ouais wana ye moko lava ye nde aza président Gesho aussi ye nde aza doublir dans le reste moto aza doublir aza te bonga makambo nani mpe akokota ngo te mpe kombo ya tope etangamai te so kopa to ya kombo ya tope etangamaki na ngai na expliquer ki ye décor na ngai na laxe comment makambo yango ndenge ekendako bien ndeni makambo yango eza ozo comprendre mpo na miniti oyo soki alobi ke bato nyonso bazali bana baa badouble groupe Simba ezalaka na chaîne nango ya YouTube namoni esika ezokarte te toyoka groupe Simba kuna chaîne na bango eza solo na niveau baza bango na bango bata Simba kuna ti mais bagroupe oyo esali ke bana babimi na Simba bazobenga bato misusu baya bajoue nde bachaîne wana nde ezobeta donc mpona korépondre ye d'accord ki ayebaki ndenge akoloba te donc batalibanda nde moto bazoya kosala ki bagroupe na bango to mpe bachaîne na bango ezala likolo mais mama namoni eloko naofingela ye te namoni eloko naobengela ye te namoni eloko naomona mpasi te namoni eloko nakonyonga te mpo kombo naketanga mite nayebi te so banani yango bazofinga ye banani yango bazoye ndeni peut-être bato atanga bakombo bie ndeni nayebi te badouble baza te sauf ke moto asala mosala nde na ndenge na ye soki aloba groupe Simba eza groupe ya soki groupe national peut-être alobi yango par rapport à kombo Léopard équipe nationale osaka Léopard na Swahili ezaka Simba peut-être ye azoli yango na nani na marque wana mais akolobaki yo bacomédie nyonso groupe Simba eza lokwa leader bao nyonso baza badouble wana nde akosi mpo ye mosala te atayeka lobi akuti bato ozoyoka ye moko nano aza doublir à lave wana ye moko lava ye nde aza président Gesho aussi ye nde aza doublir dans le reste moto aza doublir aza te bonga makambo nani mpe akokota ngo te mpe kombo ya tope etangamai te so kopa to ya kombo ya tope etangamaki na ngai na expliquer ki ye décor na ngai na laxe comment makambo yango ndenge ekendako bien ndeni makambo yango bana mama bino mo bolandi décor bolandi mère top bo comprendre bien que le Cuisine Yannick TV s'il vous plaît bocha ba commentaire bocha ba j'aime bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là parce que Cuisine Yannick na bino azawa na zo ça toujours musala po na bino na lobaka tout le temps bozala brancher bozala ligne pour beaucoup recevoir encore des émissions super bien beaucoup ta to consommer film na biso ya domination to landa ngona boke binyo tout le monde qui a un problème technique ou il y a 5e épisode na biso mais vous allez toujours brancher bino moko bozo recevoir le 6e épisode boyebi mbinga na technique na comme na biso ndenge le kaka bino mo bo comprendre be excuse belé la famille à bakuk bokota bolanda vidéo domination na boke binyoso boko sepela Cuisine Yannick alela babakuk fort na priaka trop na babakuk na priaka trop na ba vrai ba abonné na ba mama nyonso ba papa nyonso bazwaka ta kolanda chaîne nga nzamba lola pambola bino akokisa ba posa mitema na bino mofuti malamu ezaka ka Seigneur na lela bino ya trop ona memela ki bino ezaka oyo la famille na lela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.